breaking news, nouvelle en bref. Eza ya koyinda na ndenge ya mukete, eza koyinda na ndenge ya mukete. Mokolomboka, telema mboke kei. La kwanzila. Breaking news alelo eza grave, eza koyinda. Bokende déjà na Olive TV bobeta, chaîne eza kokangama. Po Olive Lembe abotoli tonga. Moto apesaki tonga, abotoli tonga. Po Dieu Thomas Nkosi akokaki kosala makambo oyo supu oyo Sakayonsa asali te yango bienvenue somi asali. Breaking news alelo ya mystique. Bana mboka bolamuka mbongo ya yele eza na ambassade ya Congo na kati ya Londres oyo MPD agenda kozwa oyo Muyombe gauche agenda kozwa oyo Sakayonsa azako kende kozwa oyo ba combattant ebele bazokende kozwa pona koteka mboka. Alors kolomboka lamuka. Merci ndeko na biso la kwanzila. Kolomboka soki mboka ezotambola bien te atelemaka po abundela mboka na ye. Nalobaki eza koyinda bobeta na chaîne wana ya Olive TV bomona ke ezosala te. Chaîne wana ezosala te pona nini? Parce que Olive Lembe Mokolo TV abotoli Sakayonsa tonga apesi yango epai ya songi bienvenue parce que ba élément nyonso to bienvenue azolakisa Sakayonsa bapesa yango bandaka la liaka mbongo azosoma bandaku azosala bavantila bana basi mais a rempli contrat. Alors bienvenue, encouragé par Impidic na mutoto benaka Muyombe gauche atie biloko wana a maîtriser ba combattant miyibi a pesi bango mbongo pe na ngongo oyo boyebi yango ke kwaya ta danser na Londres. Donc bienvenue à récupérer contrat. Alors Batinyo surtout au monde bango bazo leka na chaîne à bienvenue. En tout cas sans discussion boye ba collabo, il faut tia bango lumbe parce que mbongo eza gens à Londres. Donc tout le ba Sakayonsa biliaki bikoki. Kabila tente d'incendier Ipen na Gombelelo. Donc amekaki ko tia moto mais Nzambe ya Congo. Tout le ba bien que les gens peuvent comploter. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils arrangent, tout ce qu'ils ont préparé pour faire pour le Congo. Et c'est les Congolais, Bazali, Esaïe 54-17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre les Congolais, contre les Congo, sera condamnée. IDPS va décider d'aider Kabila pour qu'il y ait un dialogue. Oyo, sala ndenge. Et salamaka na dialogue na Sun City 1+4. Donc Chilombo Tshisekedi moi na Félix Tshisekedi azoko ma premier ministre Kabila. Alors pour nani parce que na yebisa bino déjà que Tshisekedi azali bango Kabila baza chef moko chef na bango ba néocolonialiste ba yawana te pour ba mboka baza wana pour na ba intérêt ya ba lobby rwandais. D'ailleurs au mona que Tshisekedi mwana na ya bala ba rwandais batunyo soto ozomona ba bala ba rwandais dobo compter sur bango te. Alors esengeli na boye na bino boye bake Tshisekedi na Kabila bango nyoso patron na bango ezali ba néocolonialiste. Alors asali nyoso tout a sauver Kabila bakene na dialogue mwana na ye o azali nanu gros bébé o azo maîtriser te lo mokote o aza ami personnel à Vital Abima premier ministre tango mboka eza occupé parti nyonso tout politique ekweyaka ekufaka batu tout bakomaka résistant to bakomaka ba combattant aussi longtemps batu bazozala kaka na sima ba parti politique ko tourna kaka na rond point na sima ngwanda Tshisekedi Muzitu ba leader wana nyonso tout eloko moko ko sala mateta la IDPS makomesali et trahi Congo et sene na bino boyeba kindoki oyo boma église ya Nzambe malamu pona Nzambe malamu ba pasteur tuna bandimba kwa bandoki kindoki wana euta na IDPS euta ki na oyo na mujimai. Donc esika kindoki zali progrès kozala te botala bino moko makambo IDPS sali.
Alors IDPS na bandimine nyonso fo baleka na délivrance pour kindoki oboma nzambe malamu yango pe ebomi IDPS. Nzambe ayoki lo sambo ya proverbe 30-30 to leli na bino ensemble beni in oyo alingaki koya kobebisa bavi ya bato komema bango na monde des ténèbres parce qu'azali moko ba formation azana comment aza gravement malade. Alors impudique kope na yo effoiré nzambe loboko na yo est touché esika sataniste wana azali atika la kuna libela aya en Angleterre te po bana na nzambe bazala koloka kuna te ete mutu moko azana comment. Alors Muyombe gauche Johnson Sakayonsa Songi bato wana nyonso tu na ba Dave na ba Jean René basala bloc moko ya ba combattant ya lokuta bazoka salaire na ambassade ya Congo bokende kuna ba koyebisa bino mutu na biso moko asala kuna lobi bapesa bango mbongo po batia distraction na kati ya combat. Le meneur na bango ezali Dave na Jean René bato bazoka mbongo ebele kuna pe Jean René mutu a influencé a initié Muyombe gauche na impudique. Donc ça groupe na bango mona bango bakomi na symbiose mona makasi parce que bakenda kozwa mbongo kuna po na ko bebisa makambo zoleka na Congo. Et puis Muyombe gauche nazo pesa une information ba longoli ba révoquer le ko la président ya communauté calamité boyoka officiellement ba porte-parole la communauté ba roya ça dit que Muyombe gauche ne fait plus partie ya président communauté le ko la yoki yango siko comme ko encourager Jean René amela bangi trop overdose salaye akufa parce que ayebi ke soki Jean René akufi yem to récolter mbonga mabonza akosoba mbongo ebela liango donc biso tozo reconnaître le sou la président communauté te mais a komi kokmo mukundi ya babembe yango nazo sala kopa liboso alinga Alexa Jean René azo pousser à se droguer amela bangi banda tongo tu pourquoi pote souci moi si babotolier mais on a chance lokola Sakayonsa babotolier tonga ya Olive TV na si libala ya ye na mwasi kozonga po mwasi alandaki intérêt mbongo eza bongo Job na église ya mission baza ba diabulu ya gentil Job azalaka financé par PPRD na canal ya Vita mbongo bazwaka ekoki bango te bakomi kotinda bazoba oyo na ba fanatique basambelaka kuna kokende na ba université na ba collège ya Manchester kosengaka ba mbongo kosala la mendicité forcée kosengaka ba mbongo balobi ba edaka bato to éviter awa na Manchester ba edaka nani to éviter na Congo so ba edaka nani donc esengeli batika ba comportement kosala ki mendicité forcée parce que boyebi na tant que une école primaire muto azako une école secondaire moi na o bazako tina de ça mendicité forcée les papa na bango ki ayi ko donc je crois et que là Job ndengwana malgré azali diabolo gentil malgré azo travailler na kamere mais azo continuer ce koyiba na poche ba congolais donc eza mawa mingi basi mingi basambelaka kuna epa na ye Job ba koma kotelengana okokuta bango na ville na ba sachet maboko kotambolaka pamba lokwa bataliboma baluka délivrance. On ne libère pas un pays sous les occupations, sous l'occupation par les élections que les occupants organisent. Un soulèvement populaire libérera les Congo et chassera tous les Rwandais du Congo. Donc, Moutumo Kote Aïb Sabino qui toko libérer Mboka na élection, Oyo, ba occupant ba organisé, mais toko libérer Mboka na soulèvement populaire, to banda déjà ko sangana to sa bomoko pona ko libérer Mboka. Ba tutu bazo kende église, ba bonwanité tout simplement. Pona ba choriste, ba pasteur, ba mokambi, ba intercesseur, nyonso o bozo landa baza ba nchore na ba nchore. Bato ya misala mabe bobo waneli. Alors, ceux qui botali bien bomona wale sazaka yuma te ambendrete mais azaka ka mutu ya misala mabe sikoyo awa edingwe alobi ke aboyi na ye ki aza évangéliste te aboyi pe ka koyele bakisi te sorry alobi ke oza mutu alukuta tango so benga évangéliste. Et là, on dit que ça, yo o kimaka kindoki na mbushimai. Au moins, ce qu'on dit, réverser yo. Et c'est là yo o le kanate ve o senga communauté moyumba pardon pour kosi bango pour la deuxième fois. Pe o kutana nanga na délivrer yo na misala mabe ndeko walesa kabundu walesa o azali bongo moko ya bandoki o akimaka na mbushimai mais molimo na nzambe ekangi.
alors na masolo tozanango baina bengakinga je crois fond nanga oya pembe mabe na soko pesa nga fond muke ya pembe wana omona ba miss call na boya ko yambaye azolela alobi eza na kitchen azolela alobi no proverbe moni yoza mutu nanga pardon vraiment o revesenga mingi examen opesi ngai ya koloba Afghanistan na TV za pasi changer yango tiata makamsu to yokana na olakisa bino ndenga zali ko benga yango moni na boya ki ko yambaye okomona ke oyo nazoloba na kosaka te totala ba prouve ke abenga kinga na boya ki ko yambaye bokomona ba miss call na ye po nga na koselaka mutu makambo te donc bozomona baina kolabo botanga bien bomona miss call na ye baina kolabo abenga kinga na 11h30 na boya ko yamba baina kolabo bomoni red wana elaksi miss call do abenga kina yamba kite yango baina kolabo abenga kinga na boya ko yamba. Donc azolinga négociation alobi to yokana parce que likambo na sali ezalokola na kangie klebowa alors ezali ndengwana pe na sengi lelo namoni banda tongo tipo kwa chaque jour batobele babenga kanga ba discuter nanga ba finganga à partir ya lelo soko benginga na français à part ma prière à part makambu ya kobondela pono à part makambu liloba nzambe to solana na lingala mais soko ngo benga nga poto solo la discussion ya émission ya nini soko lobi na français te na oyambote banda lelo na koyamba bato lingala kaka papa bondela pona nga papa parole na comprendre te papa sangwa mboka ezandeni wana na kobondela pona yo na kopesa explication mais soko yeke o makambo yo lobaki wana est-ce que ozanga ba preuve soki eza na français te na oyamba sumu te. Donc baina batinyo surtout bobenganga soko li bobenganga eza na français so na lingala na ko développer te pour na comprendre que combat ebebi pona nini parce que batu mingi oyo utaka Kinshasa na nzela Angola to na nzela ya makolo koleka par Zongo Cameroun Nigeria bamsu ba makolo bakomi ba Libye bamsu ba zuba avion nde bazo tia désordre donc c'est-à-dire alanda ba guerre ya papa wemba na Kester abeta papa wemba na Kinshasa alandi na Lubumbashi abetie bazongi na Kinshasa abetie akimisi papa wemba Kinshasa alandi papa wemba na Paris abetie alors biloko wana surtout za koleka na TV ça pe musique tout et tout alors ezaki na batu mususu oyo bazaki na programme oya poto te bazakolanda na TV le ba comprendre ke ba oya na ba liste bato oya poto bango bazaki te bakata kinzela Angola eza mabete eza nzela ya qui cherche ba mususu ba nzela makolo bato wana bakoma na poto lelo le bakumisa nzambe ke na ebandeli bazaki te baki na programme to koma poto ole batala na église bakumisa nzambe bango nde bato bango motia ba trouble na ba communauté ko welela masolo tout et tout ya wana na moni lokola bato wana baza très bas na ko discuter ka suna mutu te soko benga na français te olingi discussion benga na français na allemand ou na français soki te ou na anglais soko oswalanga na anglais te oswalanga na allemand te oswalanga na français te na ko discuter na yoti mais soki ozana posa prière obenga na lingala na kikongo za balango na maîtriser bien to oswalana yo masola Congo otuninga na lingala to oswalana yo masola ya kikuito tuninga na kikongo na obetelo yango mais soki komi makambo ya dispute ya Congo ya combat ya nyonso soko yebolo wa français te yebolo wa anglais te yebolo wa allemand te na ko répondre yo souté donc nazalaki malamu mingi na bino mais balobi trop couillon donc ekomi bongo. Tony Bouakiem, le fils de Vincent Bouakiem, cofondateur à IDPS, est déterminé à relancer la grande famille de IDPS et restaurer l'âme du parti en neutralisant Maman Marthe na Tshilombo Félix. Donc eza koyinda kuna na IDPS ozala bongo. Yes. Alors eza bongo. Alléluia, eza bongo. Alors batebele bazo comprendre te, batebele bazo beta masolo ya Kungu Pemba, ya Kipa Vita, ya Simon Kimbangu, batwana nyonso tu bakufa. Simon Kimbangu azaki grand prêtre professionnel, azaki prophète ya Nzambe, atatola Yesu Kristu. Mais fenel boye ba ke Simon Kimbangu abotaka te.
mwasi na ye ayaka na bana ya bandoki, bana wana balaki na premier mariage, bana wana nde badiangenda babebisa église, babebisa nyonso. Donc Simon Kimbangu vrai prophète en Nzambe, mais akufa na kimia akenda. Alors Congo ekozala libéré na kipa vita te, ekozala libéré na fumu Kimbangu te, ekozala libéré na nani na Kungu Pemba te. Congo ekozala libéré na un vrai serviteur ya Jésus-Christ, ndenge Moïse asalaki, ndenge Élie asalaki, ndenge nani kisa Samson asalaki. Alors bino bozozela ke Kungu Pemba ya, bino bozozela ke nani soki bududia Congo ya, bozo rêver trop po ye moko nemo na nsene grand collabo ya ba Rwandais azwa la rebelle abomisa batomba tumuni depuis Yesu azaki mundele te, Yesu azaki mutumuni. Soki mutu ayesi bino ke église de Noir aza na confusion, Abraham, Jésus, batwana no surtout la Bible, ba Jacob, bazalaka mindele te, bazalaka ba Noir. Soko lingi tembe benganga na français na ko expliquer yo, na ko tindika yo na Facebook na nga omona ba documentaire que yo za l'erreur, Jésus-Christ c'était un Noir. Jésus-Christ azaki Noir, d'ailleurs Judas, soki botali nzembo ya mabele elisi babi Judas azaki Rwandais. Donc bino mo bomoni ke balobi Judas azalaki nani? Mungala, bayembango. Donc bango baza na révélation que batwana bazaki na bango batu ya Afrique, batu mwini. Donc soko landi mabele lisi akoyebisa yo. Alors, soki olingi kolanda TV, osange sika kolanda TV, kota na yo na www.sentinelerdcongo.com okomona masolo mboka. To bonguseli bino culture avec l'ingénieur webmaster oyo Thomas graphique le boga moko boye boluka ye popo somba ye na kobatala ye do na kobomba ye bo yibete popo no koma na lakisi mutu bo yibi do Thomas graphique na Manchester yenda simbi masola ba web. Alors soko lingo sala web na yo, soko lingi oyebana, soko lingi misala no kene liboso benganga na kotia yo na contact na Thomas graphique. Alerte, alerte, ezali groupe ya ba combattant ba sombi bango na France, mouvement yango ekiti Suisse, Allemagne pe Angleterre, bazo linga ko sala partie alimentaire ya PPRD po ba la lisa ba congolais. Libération pe mutu akoza la vrai président ya Congo akouta na diaspora, mais akoza catholique te, akoza pe mumpete, akoza mutu mpe valongo te, akoza mutu église de Douarte te, mais akoza un vrai messager de Christ. Même Kungu Pemba, Naki Pamvita, Baroko libéré, Niniti. Fumu, Mpa, Adolphe Muzitu a lancé alerte contre les provinces coquilles. Pourquoi Kabila a divisé Mboka dans 26 provinces? Parce que ils allaient troisième phase à balkanisation. C'est-à-dire qu'il y a Mboka na Mboka et comme na liberté na ngoba comme libre ya koteka na autonomie na ngo et comme na autonomie na ngo so indépendance ya koteka ba matière na ngo ndenge koela lobaki comme ça biso l'état tozo ba pourcentage to ba futa taxe ya ko yiba ba matière première et senel boyeba ke na Kivu ba bengana ba congolais nyonso ba tia ba rwandais na ba rwandais bazolinga ba préparer Kivu et comme lokola Soudan et ça là et comme république ya Rwanda, c'est-à-dire bomoni tina oyo mwana rwandais azotosa maleme makambu oyo département d'état américain na ba anglais ba prépara ba tia ba Rwanda réalité ba rwandais ba makasité mais ba rwandais soki mwana nzungu avimi na se soki mwana soso avimi na se c'est que maman na ye azali na se. Donc awa na Kinshasa mboka mobimba distraction na distraction et sengeli boye ba distraction mususu bandi procès ya Vital na Moleka. Donc mboka mobimba ba vivaka na distraction na distraction. Bateau ya Titanic ezo sala notre Kabila se cramponne et tire sur tout ce qui bouge. Dossier ya Fwakum pour tout film auto sala Fwakum pour te zu moi problème oké muto yo to pesa ki masolo l'air webmaster Nabiso Thomas graphique atali biloko abi proverbe filmo bazo c'est le na niveau mususu filmo eza grama solo et gobi mabote do Thomas graphique abandeli masolo nyonso alors et pas Thomas graphique abandeli ba design na bisolo ba nyonso tout donc amoni ke wana ngai bi ma ezamilo mo ba mater. Donc Thomas graphique mutazu ba plan tout anto ayebisina que avant le 20 avril
akozala ready po abimisa baplan. Donc nyonso tu na maboko ya Thomas Graphique. Donc sorry mpona bato bopesa ye bambongo ngana na mona te bato basi batie bambongo na compte bazozela film na États-Unis na Amérique na bazozela film po eza premier film africain esalami na Manchester pe na Londres. Donc Thomas Graphique nde moto asimbi masolo ozala kimia calamité ezokende kobima. Alors commentaire négatif tokipa yango te. Donc ngai naza ndenge bange balobaka I don't care about you, what are you talking about me, I don't care. I'm focusing in the future. That's the future is calling me. I'm not care about what are you talking about me. Donc akipakate mangoloba ponanga na lokola les chiens aboient, la caravane passe. Breaking news, Sakayon Sababotoli Tonga, Olive Tembe et Olive TV et Kangami et Komi Lelo, Mutu Oyo Futotia Lumbe, Ezali Sentinelle TV Teme, Ezali Ebola TV avec bienvenue Songi, na groupe Inaye, Mouyombe Gauche, na Impidik. Bye bye for now!